ezalaka ndenge moko te na ya Fally ndenge olobi wana tango Fally a annoncé Stade de France na ye mbala moko Hervé asukola lati aye na Stade de Martyrs o sa visita déjà abe tango déjà aye lisupa yoki muninga sa nini atie Stade de France ye pa ya lokwa robeta double Stade de France ezapela ndenge moko tango pera bimisi ni na ye ya Martha Fally pa bimisi deuxième nini ya stade oui ou non Nini abimisi nini abimisi nini c'est la mort de la neige ndeko mwasi makasi na yebi te so faire asala oni Fally azwa yaya azwa disque diamant na lobi boye na tant que faire planète tant que faire azwa disque diamant pour ça na 70 disque diamant na lobi boye Fally azwa ba disque d'or wana yebi sabiso concert a Fally to beta ngo so ezalaka na ba YouTube concert ni Fally abete tikala na ba YouTube yebi sabiso yebi sabiso concert ni Fally abeta to beta ngo to tala yango e mona na raté na loba kabila le père oningaka faire te yo nene afotaka mutema mabe makaso lobela affaire na ba haine morobo mais faire aloba no te ko za lipasa kabila le père ye mutatinda ote yo bela ko la haine mo makaso o loba ki ko bane oh ba ya so ki ka faire na fois ya ko finga te pardon Maman, tu te fais mutu moko akisa bato kozalaka te nene aloba na haine moko makasi talaka ndenge oloba kiti faire ti niveau hérité o hérité abenga faire président o hérité kokobeta na akomi kobeta ti na baclub ye moko nene oyebi ke nakokita ku faire nde na nesili akomi osane ba faire ni ngana mona lokwa yo kelo mo ba faire aussi oui Fally akotaza na chance te omoni yo do te pesa mnoko me mutayebi musique na mondial mutake présenter Afrique Davido na Afrique inosi présenter Afrique siko yo numéro 1 Fally est numéro 1 à pays nini Aza numéro 1 en Afrique. Aza numéro 1 en Afrique. Davido m'avait présenté Afrique la mondiale. Aza numéro 1 en Afrique. Premier artiste musicien francophone. Premier artiste musicien basé en Afrique. Le Stade de France, il s'appelle. Davido Moutakei la mondiale il y a États-Unis, na Canada, na Mexique. L'Afrique nalobi yanga na kata topesa parole pa mutu moko to bande pa nene nene soko lobi après ngai et vous allez suivre ngai moko après to pati na sima nalobi l'échec ya bagolwa Ferré aza sans vision Ferré, même héritier l'équipe Ferré la vision. Même Robinho Mundibu, a la vision. Ferré Gola a la vision. Donc, quand toi Kendara yebite, attendre la loi mon pépé. Donc, Azaraka, ba voix n'est pas yebe voloko wana déjà et si là. Ba voix be voloko yeba dido yogo et renya souste. Donc, mon toi ça dans la vision te. Donc, oyebe loko salate. Parce que Moutaye Barake na 2026 objectif nange za boy na lingina kende boy na sala boy même si on va totalement mais on va faire un bilan il y a chaque année oh vous avez idée nange za ki boy vision nange za ki boy peut-être mambo na sali 50% on sali 30% na sali 70% mais il y a tant que azanga vision donc toki déjà ka koto wana ko comparer na Fally et ça insulte. Parce que Fally vision est claire. Tu as vision Fally. Vision Fally lelo na sa mo ezo kotisama. Il a fait. Na bien de le Stade de France les martyrs en yemo ayebinete.
boyaza mutu moko eloko mutu alalaka sans kosambela olalisa kosambela olamuki kaka boye oyebe sika okete oki baninga baa na nganda chez njonga oke njonga kuna balobi baa na kimbuta oke kimbuta parce que oyebi teke na journée na nga lelo nolamuka na 7h na banake wenze to nake mosala so asisi mosala na 16h nake otala intel ye atambola lokola mopepa kaina kocompare Ferre na Fally eza insulte totale parce que Fally ana oyo boolinga boboya wana asala afongola ouverture ya coupe d'Afrique na mboka bapaya na Congo te oyo bakolo mboka babeta te me Fally abeta déjà na wana na tie point na vie à faire été peut-être après 20 ans ton dimaka adon faire aza Fally ya lobi soka azwi vision si sikoyo lokola aza nanu na vision te ape Fally no ya lobi te mokolo akozwaka vision ayebi nini alingi réellement na vie na ye nde tokoki akozata akoki kozalaka ata eloko wana nanuka oyo Fally afongola coupe d'Afrique ya mboka bapaya bamisia bao babeti te Fally abeti deja eloko wana elakisi ke Ferre aza na niveau moko Ferre ata inonce bi aleki na vision donc bino to kolinga boboya héritier au moins aza na vision héritier au moins ayeba nini alingi Ferre ayebelo alingi te bokoki kocompare nde boyoka somi wana o Gims mpe aza congolais Gims Fally aza na disque de diamant Fally so aza na diamant te aza na d'or ok Ferre apart mwana mboka aza na ni apart mwana mboka Fally au moins azaka nominé ata nano azwi te mais da azwa da dénomination na Grammy Award epesameli mutu nyonso te elakisi ke ata ndele un jour ekoki kosourire chance ekoki kosourire en benda plan wana pourquoi déjà kombo na ye ekotaka kaka parmi banominé ya Grammy Award eza déjà elo mo munene déjà pas mo munene de bandal a Grammy lelo Fally oyo tolinga tolobela mais abandane grandi abandane abandi kasi minute yango tokozwa ba 10 minutes kien piana Nénéa, c'est bon, Nénéa, c'est bon. Nebi ke boza choqué. Akoli na bafal. Lelo okobeta double stade de France. Maître Gims aza congolais, oui. Bravo na Maître Gims parce que bango so ba otombola drapeau. Mais bino bokumisaka Maître Gims te. Po bouti koza ba fan ya aya. Bino tanke okoma ba fan ya aya malienne, première fois na mona congolaise comme fan ya malienne. Eza bino. Donc bino bona eloko loba te. Lobi Sopo tunye musique yango ya malienne ngo ba komi ba fanatique ayebi ata loko te. Lobi kuna bokoma soki mutu mo ya Zambie to ya Madagascar. Atie triple stade de France bokoma ba fan na ye. Donc bino ba golo ba l'échec boko beta na commune ya Kinshasa na stade de France boza ba incapable de solo bien na bino. Bino mo bozoka concert na bino soni bino boko be la Fally te bino so bo vandi. Merci Nénéa. Merci. Bye. Néné, tu vas continuer. Merci. Après Zakari, merci beaucoup. Bon, en fait, nazo continuer. Nazo continuer quand Nénéa. Zakari, c'est là. Nénéa, nayoki na ngai eloko lobi ke biso to aba l'échec. Omoninga ata bagolwa nyonso ya mokili. Batiki na bango papa Hervé. Ngana ozaka goloise. Hein? Donc ça veut dire na fandi ne ka na échec wana. Mais eloko no yebiselo moko. Yo ba boza mutaba tutu o bimisi face. Na bande na oui Néné apa lobaki azaleta ya mutamoto te malaksa va identité ne Fally pour pa makila. Boto bomba poani. Oui. OK. Na bandeli Nénéa ata ba bandeli mokili. Avec Franco baza esute. Ba Kofi baza esute nga na ovandra kaka na papa Hervé. Donc nenge Fally soka lekisa batute. Soka boma batute. Pour comme nenge yo lobi qui a le premier à mututu peut faire en commun na pour azana biloko Fally azana.
Au contraire, azana voix au fallait azana ngote autotune, mais azana ngo ya naturel, au comme pe au bêta. Vous comprenez? Tozana droit, ata to moni ndeke. Abeti salo fallait tondi sate aye wana biso to kumisa ndeke wana po ekenda kabongo. Ata mo fingi papa Hervé ana vision te. Na vite vision ngo il fallait ya na cahier de charge ne aya ko déposer lo et pas nene hein to o ya sali stade nini wana concert o atie wana na avril eza vision te vision il faut ya na il faut pa anda ko nene ato na plateau na yo aya biso vision na nga yango na za nango te yango ezalaka nini siko nga na otuna yo nene ya ndongo lobi po to chite ato okita muto aza échec na muto aza likolo ya muto échec mais bino bwana bato aza likolo roi des rois o asukisi makambo nyonso mais bo landaka muto aza na suka bo bendeka donc ça veut dire bo comprendre que po bino pe bo zwa lupemba faut bo diembera na sima faire po muto aza na suka o yo lobi na ba robino ba lekie yo il fallait tika la likolo o te kutu jamais pourtant o tanga kombo ya faire. Donc, on tient batu bata la faire, ba yo ka faire. Pour muto aza likolo, bo te kate bo tike ka na position wana. Faire na fali a imba na nenge na faire a imba na nenge na. So to te masolo va na mesa, to bi va na kini boy. Pour bango nyoso ba kinwa. O fara na kini, nenge ba wera jibe banda ko beta la to kiata na ba stade wana moko na veme moko na stade de Marty to keka na ba terrain obeti fara lem soupe falo yo kana te na kini mo bondo yo kana te fa na kini poto lo ba vérité donc boti ka faire avanda bobenga ke diamber to lingeka na kidiamba na mutaza na ba sentir ba tamaboma to lingela ka bongo bino bo ba intellectuel boza danser mais bo landa diamber ndeni ça veut dire mininga ne kota kabino fa makasi. Donc, choix kabino. Diamberme, papa wemba bandimaye, diamberme, batu ba ondimaye, a obeta musique ya solo, batu ba ondimaye. Donc, pour na fallait comme à place wana, soka leki sate, toi ça l'autre, donc faire pas comme. Pour d'abord le bac alia lekine, donc on y a lekine makilana et fou la poire comme à l'icolo. Donc, ninga zana bisoka na pas pervé, aza la bisuba, Tadal diamber fallait les cailles azo ba trophée 1000 biso to vandika na papa Hervé wana mais ngana oye biso nene longola en na yo papa Hervé te mutati non na famille Kabila les pères donc il faut tikaye pour wana ba en moko jamais adversaire à mon roi héritier. Papa Hervé comme jamais adversaire à mon roi héritier ça mwana to papa Hervé on y a lisango héritier donc il faut respecter à papa Hervé. Donc tu es bino be kiri na bino de bozala mais bon finga papa Hervé. Bon ko to kindinga bimisi bo ki papa a kosoli. Ya lo bakaka ma bo sumi da mingi bo luka ba papa. C'est ana sili sangala kata ki ote. Azali héros national. Donc nazale ke ya mona la to ganyaka kaka. Ngana supporter ki yo supporter te poani. Oloba to swana. Olobaki to souffrir, yo peut souffrir nango na bandeli. Faire mutatino na famille Kabila les pères te aza héros ayela biso M23 ba Rwanda ti le ba ko bima mboka biso te donc aza malheur pour na mboka na biso. On comprend. So ka zalaka meto bete su ba fimbu mazonga donc yem ta même so makambu na kata mboka na yo po mema ba makambu. Donc yo mono mitala donc bino bozaka bongo ko luka ka ba problème. Donc ndenge bozawana bo kitabo mata faire ou rien. Lokola batu ba sumbe dele biso ba golwa mikolo toko suba ya papa suba ya na fatite ma ya pembe to nine. Donc vana na yo faire en calculer yo te bata faire ba calculer yo te yo ndonga bata o ka kende ko lobele hérité lo ba kota mingi bo suka bo vanda bodo biso ka faire ton dimene échec wana ma opesa biso ba na ba biloka bien to la bien to la mka bien donc yo kende ko luka muto atika on a défaut faire atika on a défaut te Kabila les pères faire atika on a défaut te donc na lobelo papa na lalela ka yo lelo ba na zo occasion na mateli yo donc faire a muninga na ote ani muninga hérité donc faire o yemba hérité fanda na ndaku to su kwa basani donc ton faire o yemba fallait ala non musicien te donc il faut respect wana ezalaka donc ya mukolo ara ya mukolo so bino bolinga mo balobo ke boya batu bayeba bino batia bino ka avant lobela faire mitala na nuluka ba soutien makasi oyo bongso mabele ken pia na merci na sepele bisou bye bagolo biso mle to ko sube yaya
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toki ndeko mwasi à lobby et tout voilà. Maintenant, na obendaka mo ba point par rapport à malobo et lobama et tout. Na ino na mamba Gims. Gims d'abord Paris la Défense Arena, Gims a betiango na sima ya Fali. Vrai ou faux? Toleki déjà parce que depuis Paris la Défense Arena ezala, Gims a danger, aza tout antobo o baba kurana kaye wana. On a disconvé pas, mais Fali a beta Paris la Défense Arena avant Gims. Après Gims, ça y est, il y a beta yango irata et y a date irata et consort et beta et tout et voilà. A beti ba 5 dates naé, c'est bon, bravo en Toleki. Toye na gisasa. Lelo muto apesi courage na génération O, génération 5. Oye belé babo yango papa chéri je vais pena boyango eza muta génération te consort et tout biso to yebi selon ndenge makambo kendaka et ba Fali en fait baza génération 5 fala loba ba vie ba beta ba stade wana bazaka na bilamba na banzembo ngai pe na rana bilamba na banzembo na ngana ko beta ngana ko yana ngosikoyo na système ba lumière et consort prévané tout mona un certain 29 octobre 2022 Fali Poupa il a fait Stade de France SDF allais-je dire à Bétango tout monde où tu es les cas voilà batu bafanda ça da sala 360 c'est-à-dire batu bafanda jusqu'à tina sima podium tout ça là parmi bateau tout ça il y a 4 il y a comité il y a presse et auto compagniera événement où les cas déjà côté on a déjà Toleki tu es koya ndeko aloba que non on Fali plutôt mukande ko moi aussi calendrier ya faire ezalaka ndenge moko tena ya Fali landaka Fali te Fala fandaki na ye esaki bata Fala bumarate alobarelo roté tant annoncé Stade de France na ye balamoro faire gola grand prêtre Jésus de Niance nzambe abayembi ndenge babengaka ye asukoli alati na batu na ye baye na Stade de Martyrs ono stade sa visita pe sa beta yango aye sous sa visite ono na robeta le 20 et le 19 aussi longtemps nanu bazu ba compromis na ba gestionnaire ya Stade de Martyrs te à l'obligation à robeta le 20 et le 19 jusqu'à présent tilelo di solongo kenda wapi entre parenthèses tolongoli oui batu na batu bazana ba parce ngai peut-être sous batu bazaba fanatique o ngana o sona batu bazaba fanatique moi je suis journaliste bien sûr to bipe sa face mais batu ba kena ba journaliste ba ko pour batu moi personnellement Zakari Mwamba je suis du bon côté de l'histoire de la musique congolaise du bon côté c'est Fali Poupa lelo Fali azo sala ba merveille atamutu orobo ya na yoko melamai yeba ko sukolango obo ro sukolango bilamba to pe rolambelango c'est pour vous dire quoi dans la vie il faut apprécier l'homme à son époque bato lokwa ba Fali wana ba bato ba roya après siècle ngai na bina bana ya bana na biso tom suto ko zala raté na vie bana oyo ba génération mususu ba roya nde ba roya nini komona mambo yo lelo peta musu Fali musu ya robima lelo de banda lungwa na maya makelele ne bafinga gaye mwana maya makelele ayokoli musique na simanda ko et tout lelo a commis na niveau yo a signé double Stade de France pour un rappel aza premier artiste et musicien ya Afrique mobimba en général Afrique aza premier musicien ou azo beta double Stade de France na monde aza 5e ce qui boye bité bokende ko se documenter le internet ya l'écouter zara sous-souté nyo sur internet bo se documenter bon aza 5e na monde ou azo beta double Stade de France aza premier en Afrique ba Burna Boy ba na wiki batangi ba Davido baza ba danger et tout mais Davido na ki danger na ye ou azo ke beta na ba stade ito azo ke beta na États-Unis Davido wana a beta Stade de France te Gims o lelo toujours prôné oui aza mwana mboka congolais pena natif c'est-à-dire abotami akina ba 4 quelque chose comme ça akia asali ma musique na tout lelo aza Gims o azali Gims wana a beti Stade de France avec 72 000 personnes atala même pas sold out mais na ki Gims wana na ki grand autour biso tout banga ka Gims c'est danger Gims c'est ay bona de tout monde grand wana a beta 72 000 na bato mtu ba oyeba 72 000 te 72 000 bato asala même pas sold out Gims wana na ki danger na etu na makamne tout lelo Fali wana mwana bandal oyo azaki na vision azaki na mutu azaki na asali yemo azo se prophétiser vie na ye alobango tant azaki na tala na studio ba côté studio ndiayi JPK témoin Gaspard Love ba Papi Mukalai
basa témoin à comment Fally Ipupa champion d'Afrique et des Caraïbes. À l'époque, personne n'était là. Vous comprenez pas? À comment Azana Natala, même pas sur le côté carcel la tête, Natala Nata, Lelo où sommes-nous? C'est pour vous dire à se prophétiser. Ça vient Lelo Aza ou Azali. Yango na aussi ngana bande ko bagolwa. Bo compara Fally na Ferreté. Faire ça mamna ndenge na ye, na yo ki lisusu na ngana zo ba point o ebimaki. Oh non, Ferrego là, ayemba no autotune te na voix, Ferrego là aleki Fally. So Fally Ipupa bakoyemba to banda ko yemba wana. Ayemba ba éternellement, ayemba ba ikachaka, ba tout et tout, ayeko yana ba liputa, ba to na to ando yemba kana autotune. Bandi ko yemba tout Fally yemba kana ba autotune. Le long de seconde, ça dit pour tout Fally yemba kana autotune. Je n'ai discouvert pas ton dimi autotune entre parenthèses to leki. Lelo to kita to mata. Ezala mbala ya liboso pe ya suka na resa bandeko bagolwa bo comparera Fally na Ferreté. Ce sont des artistes émissés congolais. Moi je suis journaliste pour tout le monde. Maintenant, je me suis fait partie na Fally parce que je le vends Fally azo sala mieux que tout le monde. Là yebani na batutu. Fally fait mieux que tout le monde. Je prends Fally, je suis derrière Fally, j'accompagne Fally. Cette personne ça la bien que tout le monde. Maintenant, Lelo Ferrego là, asala makam na ye na ndenge na ye na vision na ye. Un bon tonton qui se respecte na quoi na ye. A se respecter car na quoi na ndenge respecter na quoi na ye. Mais vous les fanatiques de Ferrego là, yemro le bagay sera zaki ni unité 17 ans bon tonton. Bino pe boza là-bas, ba grande dame to ba bon tonton musubo se respecter na quoi na bino. Maintenant, tant on ba kino Fally bako batu et soit kabino et milinga Hervé et qui te le rappelle bino ba groupe ceux qui ba warrior et console. Je ne pense pas. N'habiter ce qu'il fallait, ça calculer déjà faire abima de mission où on a bino to yebi où il diminue et bamba et tina moya lelo. À cette émission la petite sœur na rotan la communauté pour na foulaye, à zane déjà danger ngana na ngai loroté, na refula na ngai été, a finga traiter Fally ou à retraiter. Au grand jamais, même pas ba collaborateur ya Fally, même pas groupe d'accompagnement na moto mon côté à l'éca, à l'obato, à l'oba côté la président na yeto côté la leader na ata mon côté. Et on a ce grandeur d'esprit, il a fallu. Parce que ça, la vision à Marambo à Zoluka. À Fingaye, à traiter la bandine et tout. À l'écart, même les émissions, va confrère Papimboma. Il y a un Ebinzembo, il a fallu. Mettant à côté quartier la tête, à Yemba, éternellement, il a fallu. À interpréter un mot, na concert. Ma Yebi Ebinzembo, il a fallu. À Yebi le côté et tout. Mais fallu pour pas retourner à faire, dans la promenade. Ou moi, que tam sou yenda, et azana, pour m'en la promenade. Attends, comme les malébélés, faire. C'est tout. C'est pour vous dire quoi? Les lois à partir d'aujourd'hui, na live au Ken Piana Makizembe, mon ami et frère, confrère et tout, dit même ça, tu es baissé en tout outil, botsa on a monté la bino, les lois sous comparé Fally na Ferreté. Ça dit Fally qu'on peut comparer na Aya Nakamura, Aya Betty 3 dates. Eh, beaucoup ça rabat tout makiona. T'as la tout le monde à moi aussi, à Betty à 3 dates. Tant que Fally qu'on sa deuxième date, ni un amoni sur les solotés. Les lois hôtel Accor Arena ex-Bercy. Au Fala Beta on a 2020. De ce côté, 2020, de côté 2026, dans quelques jours. Ça fait pratiquement 6 ans après Ferrego Aéro Beta. À cette date, pas Beta wana. Mais je configuration, il y a 11 000. Configuration, il y a 11 000 au Ferrego a joué. Dans l'hôtel Accor Arena ex-Bercy. Et ça pas même 23 000 au Fali à Beta là. Moutajong si misé qui n'a poto pour les lois congolais, misé congolais, bazon Robert va se produit na poto c'est Fali. Il faut misé tout le temps au bêtis na salle mort na poto. Ou yé penako ou tirer référence c'est pas Fali. Merci Aigle. Fally Ipupa nemozong c'est misé na poto pour biso lelo to bando bête. Si c'était pas Fali, tu éviter tam sur lelo, phénomène combattant na poto il continuer kaka. Mais Fally na détermination, na vision à nango, lelo musique zongi, bilenge zongi na poto, batomo ya ba conseil comme peu moins nini. Mais beau bimi s'appelle Fally na qui congolais. Oui, c'est un congolais. Mais beau bimi c'est non na qui congolais par rapport il y a vision na yé. Beau comparer un artiste émissé congolais moro sous-souté. Beau zoaka terre au comparer beau comparer ba Aya Nakamura, ba Nanyo tout beau comparer na bato baza déjà au ba bima baza na scène européenne, au baza déjà ba fandi sa ba kambu na niveau international. Fally c'est un artiste émissé dénommé international. OK. Merci. Je dis et je vous remercie. Tous on de konabi so moqué, photo clôturer, donc moqué. Malobe pas na ndeko. Ouais, mais merci Ken Piana. Donc pour le moment la vie a fallu dernier concert na ye o eza grand
Eza You Arena. Moke, pardon, s'il te plaît. Désolé. Pardon. S'il te plaît, une minute seulement. Pardon, une minute, s'il te plaît. Nangina Lobama, par rapport à commentaire, il y a Moutouma Komi, Fali Alia Papa na Maman. Quand on vient Fosta Koufa, Monica Koufa, Batumsu Baye Barate Tamsu Fala Kota Quartier, la tête. Merci beaucoup, continuez. Ouais, si j'en ai tout tombé dans le dépôt, on a si j'en ai tout, on est dans la vie privée à battre. Tout ça va bien guanaté. Bon, au week-end, Piana, na première concert pour le moment, la Stade de France a fallu ne na monyangote na kontangote. Na ba kote ka ba bien nyoso bolo ba o epa na nga na kontangote. O na ebi lokuta ni nyobino bojwaka na communauté. Nazota la dernier concert na e o amnene fallait beti ya vi na e eza You Arena. Si comme besoin You Arena ya fali poupa, bon comparer on a ba You Arena déjà o ebeti to o ebeta déjà. Ba comparaison faut bo salara ya ngwana ke artiste na biso. Ya solo azobeta penza ba concert na ndenge penza elongo bani. Na ndenge penza o esengeli to zo salara bongo te. Bo comparaka ya ngobongo. Ceux qui vont sentir Ferregola, le padre aza local, botika ena ki local na ye. Na niveau ya ki local na ye, tu ebi ke na niveau ya Kinshasa Ferregola azali numéro 1, mon bondwana boyoka kana eza en réalité vrai. Eza na musicien congolais mon côté na niveau ya RDC, oya bondima ko faire face ke Ferregola babeta na ye fara na niveau ya Congo. Wana ba wario ata biso to lobi ke ba gola to tsa $1 million bino bota ta $100,000. Bolinga yango te. Boko kima yango eza en réalité vrai o bolinga yango te. Na niveau Congo na niveau Kinshasa Ferregola numéro 1. Tikoyo soki to kie na niveau Europe to utaki kozamba kwa muziki elega batembele mais tant musique efungwami na vitesse age toza ba concert to réaliser toza na course na mutu te nani afungola ki musique yango kuna zala clair lokana na fungola musique yango kuna loba ni loba moko te. Vous comprenez? On nyonso lobaki wana eza solo te mais na kangaki mutema na yoka ka oh mon frère na baki na yoka ka munakanga mutema na yoka elenge mobali azokosa mais bandeko bana panel baleki peut-être maele ba comprendre que mutu azokosa. Merci. Fali ne kazawana conseil na ya You Arena etonda te ki asala ngo 4 donc asala ngo 4 nenge Gims asali yango esala mabongo te. Conseil na ya Bexi oyo tobenga ngo Accor Arena Hotel Accor Arena oyo Ferregola zobeta lelo Fali Poupa asala sold out na ngote ba wario bino nyoso bozawana Fali Poupa abeta ngo carton te tolongo lisusu wana tokie na ING Arena mais c'est Fali Poupa asala sold out te na kati ya ING Accor Arena Fali atondisa pona zala presa ba biesi la batembele kutu bakota te wana na misu nanga. Merci beaucoup Ken Piana. Wana misu nanga. Continuer. Yo kutu zala présent. Ken Piana na configuration nini? Il y a 23 000. Il y a 23 000. 21 ici là. Configuration 23 000. C'est Fali total yango na play oya sala. Toke na You Arena totala. Toke na ING Arena. Asili sa ba billet tout batumso bakota te po ba billet zala te. Wana nga moko na zala poser. Configuration okoyi kozwa configuration ya ndenge oyo lingeli pona ko masquer batu. Poto yebi makiona ya oyo nini? Ya muduna bino Fali nenga tambisa système de jeu na e. ING a Fali bo comparona ya faire na plein. Botala ba concert ngo Fali abeti bo comparer na bato babeti na simana to babeta vana e. Bo robete lango tolota abeta stade de martyr Ken Piana. Yo quelque chose ba serwano zaki na ngambo Fali ozali netre te. Est-ce que concert ya Ferregola ya stade de martyr ndeko na ngai netre Ken Piana? Est-ce que au comparona ya Ferregola na ebite wana siki faut ko manifester ka mutema mabe si o concert munene ya vie ya Fali na niveau ya Congo na loba mwa mukia oyo lobi nazalaka otie kombo nanga Fali abeta stade martyr avec 41 sponsors faire abeti sa sponsor
Donc, tu peux comparer parce que mon côté Sambongo, c'est fallait pour papa bêta ina bas sponsor. Événement tout. Réalisation. Mon frère. Au monde muto abeti na bas sponsor. Obi fallait taille de martyr bateau bazala na kati. Bazalaka muke par rapport à bateau ba blokaka bango na ba porte et bubu londe la chaka bambwa pour ba mona so bateau wana nyonso ba koti bateau ba okufa. De bateau alikaka e bende banda biso etali papa nazala présent na événement wana yeni piana biso totalaka o eza na kati ya stade po faire pe na stade na ye ezalaka na batu libanda biso totalaka libanda te totalaka o bazali na kati ya stade na air nini yo matelaki na stade mutu na bino fali ozolobela na Angola kendeki Angola keni piana quelle humiliation ozoke beta batu stade concert ya iner eba ndeko na ngai osali mpia kozeli batu moi mobimba depuis ka concert to stade ya 20 000 personnes mutu akebeta ngo ya iner ndeko na ngai ozala besoin bomisa batu to zala besoin makila concert ebeta marabongo te iner concert to ki 21 mpiaka bazotumba biloko na kati ya kati ya podium de pardon na kati ya pelouse batie ba biloko bazotumba ba tige ba nini tout 21h 22h vide conseil nini les gars bon boza na réalisation moko te na vie a fali ou akobangisa un vrai gaulois akoki kobanga fali jamais même l'histoire de France botango 4 5 6 7 toyebi ke biso tant to koma wana to kosala bien plus que vous e bande ko na ngai nene ndimi yango kete martyr ya eleki po ya beta liboso. Mais la réalisation. Merci. La réalisation. Il y a fait il y a fallu. Dans sa Mariana. Conseil il y a sur un stade de France s'il vous plaît. Peut-être vous avez raté sold out na stade de France leur moutassa la sold out et sonaka libanda et en fait ils ont un frein rouge et pelaka et sonaka et la seule personne où il a tondi ça vraiment stade de France wana jusqu'à présent c'est Booba en 2023 donc ni Gims ni Nino ni qui que ce soit ou même Beyoncé n'a pas fait le sold out que Booba a fait jusque là. Alors, on doit vraiment être d'accord avec ça. La seule personne qui a tenu ici Stade de France Wana, c'est que Booba en 2023, s'il vous plaît. Donc, c'était juste ce que je voulais dire. Et Bercy, il n'y a pas 23 000 places. Il y a 20 000 places. Il n'y a pas de configuration de 23 000 places, s'il te plaît. Ça, il faut dire bien. Et comme on a 21 000, parce qu'il fallait attaquer billet tout. Bavien na so ebele tozana ba uta ba Londres ba kota te po ba billet si là. En tout cas moi je sais que c'est 20 000 mais bon surtout plus minene pour la stade ata ba Beyoncé wana ba tikala kolelisa stade te po stade wana elelaka wow libande pelara rouge likolo na pelara rouge so epeli bongo yeba que etondi pela ya foule ezo refoulé. C'est juste ce que je voulais dire. Bonne soirée à vous. OK, merci beaucoup. Merci pour l'information. Yen piana na chite kasiko po bokatinga maloba ken piana. OK. Obi na ko chite buwenzi na ngai. Biso bagolwa fo boye ba wario boye ba bagolwa conseil na bino Stade de France. Ezo sala biso elo côté nation ni fois elo ko kututé. De toyebi ke biso tant to ya obeta ka Stade de France to obeta ngo kitoko kolega bino. De ba conseil na bino nyonso za lokola biloko batema ebele. Biloko ma elege belé. De te bia restaurant balama ombilo a malongate botika balama na bato ndisa bato ko bato so ba meki bilo na biso bango tu ba ya kote na biso fali ala ba concert malongate mais bato boso ba bien na éviter sur la Stade de France on se bato normal te na éviter concert moi malonga ezala te pe na ba YouTube ba image na bino omona na te concert esenga net ING arena affaire okende concert omona ni pe na nini artiste na page artiste a publié concert. Et ça la veut bien ça la game motivé ba ba kenda ba concert mususu concert ça la bon bino ba concert la bino bo kenda ba image mona na raté et c'est moi mutu abosomba ba billet ba kota ba concert na bino za rani ya pito na lobi ba golwa baza bato soni baza bato moko boye ya basse classe ba discuter pona ko discuter
au moins mon boloba et en a sens té déjà déjà la sens nene a botika na lokuta ningo mesana ko lokuta po vivre na te bien ngana no communicatrice a falité dans la communicatrice ya vérité mais on a plus dangereux vaut mieux que tu vas la communicatrice et à faire et à fallir na journalisme azak très dangereux c'est naza vrai donc na lobby boy na journalisme journaliste a na position té a na sentiment té ça le roi médecin au cause na sentiment té le cause juge au côté sentiment té na era musala on a zolo ba vérité ko comparer Falina Ferré et ça insulte bilimo boyebi po ani boka ki sonyo ko bandela commune Kinshasa bo ngai bobeta parce que bilimo boso ki balobe na binote bino ndenge boza boye ndeka fali moi aloba trop d'avance comme Rolls ce qui peni va sur moto boza même pas na linzaka ya fali faire ça même pas si alokuta te nene ya abeta francophonie ne faire sabola so francophonie wana na suka boya sonia na yoka francophonie tanenge faire jungola kibino et ça mate bana monde zala faire azala ça appelle Mubimba stade ina vini Mubimba ya s'il te plaît Beko Ferré, attends même pas dans l'inzaka ya fali. Conscience à Ferré. En télématé pour Ferré, à la vision. Tant que Ferré a cause la kana vision té. Ferré au co comparer Ferré na fali. C'est pas ça la minette dans son budget cher, voiture la vision. Yo kon seul interview a bien faire à sala banda musique. Ezaka alika loba ki abotamaki le 1er décembre et le 2 février. Siko fali aza maman na zoba maman na ngoto bobo. Les premiers janvier. Yomo yebi ke fali à cause à zoba te devant Ferré. S'il te plaît. Yomo kon. Nana loba le 1er février le décembre même la lingala babenga ngo Malobi boy. Les 1er décembre et le 24 février. S'il te plaît, so to bito ta bagafa Ferré. Au côté mi sa Ferré na falité. Basa va faire des familles. C'est là na yebisanyo. Donc on a dit au monde yondo lobi. Il est ni balé batanga te. Babundi français ya kobunda. Yes, Ferré n'a bundi français te. Fallait bundi français bundi na anglais. Français. Na lobi boye bana fali balobaka anglais. Babi boye bana fali balobaka anglais. Na mon anglais les bana Ferré na ba anglais nyonso na ba français na balobango kitoko. Balobango te pour faire azan en français or lobaté devant fali en anglais lobaté devant fali. Fallait aussi interview en anglais du début à la fin. En cause on a ba lakin. Le roi Mundele. Mon frère s'il te plaît, oloba qui tira aloba Mundele aloba la sentinelle. Mundele. Même na lingala soto bunga ka lingala o eza langue maternelle na biso fali faire baba parents mais na souplicité en langage au côté de misa faire devant falité faire ko ça interview au fali nene wana zaka ki eno na faire été fali na faire batanga ti ba kuti ba français ba on apprend chaque jour c'est là kotanga te c'est autre chose Fali moko batuna ye olingaka avion ote na bangaka avion. Oui, na banga avion, mais na mataka avion, mais na Tala. Fali tala. C'est que yo di fali atanga te se koza mayele te, ko banga avion olingaka avion, musa na ye, mute ça. Oza na mama avion te. Yo fali atanga wapi? La kisanga université fali atanga. La kisanga yi. Faire à souka 4e primaire yé moi lo. Fali bagete ta yorobo. Dans la bureau bolo baka bureau Ferré. Aza mabe. Mais wana ozo mélanger s'il te plaît. Na loba. Accordez 2 minutes s'il te plaît. Na makambo kotanga. Na makambo ya mayele. Na makambo ya souplicité à langage. Faire aza père des familles.
Fali à sa père de famille. Mais au lieu de faire ordinateur comparer na famille, s'il te plaît. C'est l'autre toi. C'est l'autre toi, non, Néné. Selon tout le monde, selon Ferrego là. Non, selon yo, tout le monde a yom d'opinion na weza minoritaire bo. Yo ati yo pe abati balinga ko. Ngai na ko di ne Ferrego là te aza père de famille. Même na TikTok yo tala ba vie na yo. Tala vie na yo ya TikTok. Moi ateke kenda suma lamde. Na lobby boy. Na zo défendre na zo tala ko mbongo osomba ba vie. Boko makasi na osomba ba vie. Wana olinga o se consoler. Wana commence la débat ya ba bourrique. Tozonga na musique. Oh, ya ba bourrique ndenge ni so fali moko abika tanga te. Yo siko ngo comme ça fali graduer. Kotanga te, zana biso na comme comme si fallait graduer te. Kotang on apprend ça toujours. Ah on qui mango hein. Ça ouais bien pensable. Surtout na musique te. Musique quoi ça biso. Musique au kotanga fallait atangi ka koleka faire pour faire asuka en 4e primaire. Ah ya Néné ya Néné ya. Ngote asuka en 4e primaire. Fallait ta si sa pamba oya silisa te. Na lobi na sacrifice. Assisi des systèmes mutasuki na 4e primaire ya to comparer kaka. Oh. Néné ya yo kana bisayo ezala batu mususu asuki nega na 6e primaire mais à l'équipe des 6 na maele. Mais yo mo yebi ti faire quoi l'équipe famille mais baba père de famille ko tanga discussion oté s'il te plaît ba on va coller. Voilà c'est là yo ko ndimi ka bolo mo ko ma mo so. Est-ce que vous comprendre na boy to ko tala on est comme le quoi ba privé tous à mama musique. Vous comprendre? Pour wana et comme un privé ya bango ya ba famille na bango wana to longo na cadre musique. Na lingi ndeto tikala na cadre musique. Ngande na moi abomaki na lingi to tika na cadre musique to kota mambo ba famille parce que kotanga mwana ya 4e primaire to mwana mukie olobate ke botangisa ngati eza ba parents moko peut-être ça choix te ke avant ça mwana illettré peut-être possibilité exacte yo na bito longwa na cadre wana mambo ba famille to za na cadre ya musique s'il te plaît yo ko beka faire les obate so beka faire les oba izoba yo buto bandi obenga fali zoba. S'il te plaît, non, yo bien Ken, bye, mon con. Oui, donc, tu as obligé.